Bandeko balandi ya point info lingala to kutani lisusu na mokolo na lelo na pesi bino mbote bisika bizwa mibino esengo ezali yanga ko kutana na bino lisusu. Bandeko balandi ndenge kaka tozaka na habitude ya koloba bokende sika mosusu te botikala kaka na point info na tombeli bino boyei malamu na espace na bino esika wapi tolobelaka o ezali matali mboka ya République démocratique du Congo na bituba makanisi esika wapi tolobaka matali mboka na biso o nyonso ezo toucher République démocratique du Congo ezo concerner biso yango toyaka kolobela yango na kati na esika oyo na tondi bino botondi mingi pona soutien na bino eza nini eza tango bozo commenter tango bozo landa biso tango bozo partager en tout cas eza vraiment soutien makasi pona biso ezopesa biso lisusu makasi ya kosala mosala lolenge elongo bani bo s'abonner massivement bo zala kaka na pro info lingala toza vraiment na posa ya soutien na bino bandeko balandi ndenge kaka tozaka na habitude ya koloba matali actualité matali République démocratique du Congo lelo pe tokolobela ba sujet o ezali ba sujet d'actualité sujet liboso tokolobela situation sécuritaire na est la République démocratique du Congo esika wapi boyebi que makambo za malamu te bandeko na biso bazomona pasi bandeko na biso bazozala violé bandeko na biso bazovanda lisusu malamu te bamama na biso bandeko na biso baza na pasi bana bazotanga te avenir ya bana eza ya kobeba. Pourquoi? Parce que mwana sali temps mingi azotanga te guerre oyo ebanda uta kala ça fait plus de 30 ans que guerre oyo bandi kino lelo ezo continuer ezo koba kaka yango nde tokolobela yango na kati na esika oyo tokolobela pe visite ya chef de l'État na marché na grand marché otobengi Zando chef de l'État qui ko visiter comment chef de l'État azalaki déçu déception ya chef de l'État ezalaki osoko tali longa chef de l'État au comprendre que chef de l'État azalaki vraiment dessus par rapport à makambo ya monaki insalubrité marché pirate lolenge kongola pona kesika côté kate place noso ya ko mon espace ezali ayache marché na ye alors o esengeli balandela makambo wana baso sa musana bango lolenge sengelité alors le chef de l'État était vraiment déçu tokolobela yango na kati na esika oyo bandeko balandi tozongi na sujet na biso liboso mais avant tozana na information wapi tokopesa information liboso toyebi ndeko Honorine Porsche oyo wapi basalaki braquage na banque na banque ya Victoire esika wapi tomonaki comment est-ce que paralysaki Victoire lolenge ni tomonaki ba image ko circuler na ba réseaux sociaux comment bayaki ko braquer pour que bazwa mbongo na banque alors ndeko wana basalaki interpellé toyebi comment procès na ndenge leka ndenge bakanga ye bato ebele kutu bazalaki bayebi kaka ndeko Honorine esi azonga mboka na ye parce qu'avandaka na République démocratique du Congo te yebi déjà que babimisa ye ma notre grande surprise toye koyoka ndeko Honorine alingaki amiboma amitie bapota alors chance bato bayaki à temps nde bazwaki ye pe bamemaki ye esika esengelaki azwa basoin pe azalaki hors du danger yango tokolobela yango toyesu kopesa information wana oyo wapi mpona koloba pe justice pe ezosala mosala nango lolenge elongo bani même si makambo mosusu esengeli oyo tozomona clarté oyo bato bazoloba tozomona clarté bato bazo continuer koloba yango par rapport à ce qui concerne la justice mais wana pe tomonaki ke justice esali mosala nango ndeko aza kaka na prison centrale ya Makala esika wapi azopurge peine na ye makanisa bato ndenge ezalaki akozonga na kobima na ye bino bokanisi bakovandisa ye mais kino lelo ndeko Honorine aza na prison centrale ya Makala. Information mosusu ezali nini ndeko Barnabé Milingano oyo wapaza acteur politique ya Front commun pour le Congo FCC donc azaki interpellé lobby na commune ya Gombe esika wapi bamemaki na parquet près le tribunal de paix ya Gombe azaki interpellé pourquoi ndeko Barnabé Milingano asalaki vidéo moko alobi azo affirma azo yebisa biso que non
président rwandais Paul Kagame asa congolais papa na ye asa murega asa moto ya rega rega soki na bosani te koki kozala na province ya Maniema si je ne me trompe pas. Alors dans est kuna papa naza rega alors ye asa congolais. En tout cas bandeko balanzeza vraiment pasi pona bato mosusu na yebite soki makambo ezoleka na est wana etusaka bango te parce que eza bandeko na bango te moto bazokufa bandeko na bango te moto bazo se déplacer bandeko na bango te moto bavi na bango ezobeba yango peut-être bato bazwaka courage akwa koloba makambo mosusu. Avant de dire quelque chose il faut réfléchir otali ba conséquences dango eza nini makambo nazoloba. Est-ce que c'est important pona loba makambo eza vraiment important na bimisa makambo nazoloba et ko apporter ba congolais nini et ko sunga biso na nini ndeko Paul Kagame aza congolais mazoboba ba congolais eza na sens. Et puis il est président rwandais aza moto Rwanda comment ya ko yebisa biso que aza congolais eza kaka pona koluka ba vito moto ba monoka koza na actualité ndeko Barnabé Milingano akanga mwa mingi akangami mwa mingi concernant ba propos na ya lobaka koleka na ba TV ba propos na ye mingi kangisa wana eza propagation ba faux bruit ozoya ko yebisa biso ba yebiso kasi prouver biso lakisa biso réellement que ndeko oza na ba preuve au président rwandais aza congolais lakisa biso ba preuve. Est-ce que Barnabé Milingano aza na ndeko Barnabé Milingano aza na ba preuve wana? Pourquoi koluka kaka ba problème esika ba problème ezate makambo ezokomela biso za makambo pasi? Ça fait plus de 30 ans que guerre oyo ezo continuer ko salema. Comment yo koki koya na makambo boye pendant que bandeko na biso bazo kufa makambo ebele ezo salema ya mabe. Goma Bukavu eza entre le main ya ba rebelle yo zoya ko yebisa biso que non ba rebelle wana puis Paul Kagame mutazo aider bango ba militaire rwandais baza sur le sol congolais. Mais yo zoya koloba que non Paul Kagame asa congolais c'est pour justifier ce qu'il fait, c'est pour justifier ndenge ba ye ba militaire ne baza awato eza pona nini. En tout cas information wana ezala ki importance dango eza nini. En tout cas bandeko balande eza pasi je ne sais pas soki bato bazo comprendre makambo tozo vivre to bazo comprendre dango te to balingi kaka baloba pour que bayoka bango. Information mosusu ezali nini ezali ba affrontement o ezo opposé ba rebelle ya FCM 23 na ba forces armées ya République démocratique du Congo na Masisi na plusieurs localités et puis à plus de 36 km de la cité de Rubaya bitumbeza kaka bitumboyo esilité bitumbezo koba ezo continuer to signer ki ba accord de paix jusqu'à ce jour tozo mona ba rapport ya ba accord wana te. Dernièrement awa gouvernement avant daki pona ko solana ba rebelle ya FCM 23 na Suisse na cadre ya processus ya Doha jusqu'à ce jour et loko ezo changer te et loko moko te ezo changer ba résolution non so bazwa ki cesser le feu et ça respecter te. Souvent chez les rebelles ba respecta ka cesser le feu te ceux qui ba lobi que non cesser le feu mokolobo ko ka bango bangwana ba ye ba bandi lisusu bazongeli subitumba. Alors ba force armée ya République démocratique du Congo ba kokipe ko vanda bongo te ba ko vanda bongo ndenge nini ba ko vanda bongo te baso protéger baso bundela mboka na biso baso défendre l'intégrité territoriale na biso. Alors ça ni bango pe ba ko réagir des places oyo tozo kende c'est le fango de pe banda et autres à la respecter jusqu'à ce jour et autres à la respecter. Alors to éviter guerre ekomema biso api makambo ekosuka ndenge nini toyebe sika touta kino lelo oyo topaya ko désigner Rwanda lokwa yende moto ayedaka ba rebelle yende moto azo bundisa République démocratique du Congo toyebi liboso taki kaka oh non M23 mais lelo et bima na face du monde que Rwanda contribuaka ba soldats rwandais bima et c'est lelo kwa kuwanga na sute yebo Paul Kagame wanga na kango lisusu te. En tout cas eza pasi mingi ezo sala vraiment pasi eza makambo oyo o toza na posa kimia toza na posa bandeko la biso ba vivre ba vie na bango lolenge sengele belé ba perda bandako ba perda nyonso bisa donc ba komi na vie moko misérable atiki lopango na tiki ndako na ye tiki bilanga na ye
pona kokima pona koluka kobatela ba vie na bango eza na bebele pe bakufi ebele bakufi na makambo oyo. En tout cas bakonza mboka ba s'impliquer lisusu toyebi que chef de l'état zo s'impliquer mais ba s'impliquer lisusu to na posa makambo esila kimi ekota ba partenaire République démocratique du Congo zo mona makambo nyonso to sololi combien de fois to vandi to luka ba solution combien de fois. Est-ce qu'il faudrait continuer kaka na voie na li solo? C'est la question oh tozo se poser. Est-ce qu'il faudrait continuer kaka na voie wana? Est-ce qu'il faudrait kaka ko solo là? Voie ya dialogue, voie ya ko solo nde ko pesa solution na situation oyo. En tout cas bandeko balandi tozo tala ka nde makambango ezo kende ma na so mona voie wana ya ba dialogue ezo pas parce que depuis qu'on a commencé to bandaka na voie wana mais eloko moko te ezo changer eloko moko te ezo bongwana au contraire makambo ezo kende mabe makasi toza na poso ya kimia bandeko na biso pe ba vivre na kimia makambo e bandi utakala soki bazaki na ba nerf solide te mais air oyo so bazaki na ba nerf solide te mais air oyo bandeko misusu peut-être batika place wana et que baya ko remplacer le lenge balingaka basala balkanisation baya ko remplacer na ba population mususu baya ko vendre sika na biso mais bandeko na biso batika la parce que eza mabele na bango eza mboka na bango alors bana place mususu ya kokende te. Bandeko balandi to kotili na sujet na biso mibalo wapi ezaki visite ya chef de l'état week-end dernier. Chef de l'état s'est décidé à kende kotala grand marché zando comment est-ce que ba travaux au salema banzela bazotonga akei kuna à sa grande surprise azaki déçu na oyo amonaki kuna insalubrité kolobate salité na bakaniveau wana tomonaki comment babwaki biloko bakaniveau komi salité bosoto ya kosakana te banzela oyo bazotonga ekomi nango ba marché na Kasavubu wana na avenue Kasavubu mituke kokaka koleka malamu te ba commerçant ba pusana bazoteka na nzela marché pirate n'importe où Congolais qui pakesi quand il marché pirate et l'autorité de leur côté ba kokaka ko s'imposer te. Je ne sais pas, c'est parce que ba mona kango c'est une occasion oh bango il faut ba bénéficier na ba taxe bango ba ka kozwa ba mbongo oh ba ka kozwa. Chef de l'état azalaki vraiment dessus bomoni yango na bibili bomoni yango comment est-ce que circuler comment chef de l'état asiliki bosoto kosakana te ba marché pirate na ba avenue Roi Kadingi esika wapi o bazo bongisa nzela po mituke bandaka koleka quand mituka ne ezoleka ezo permettre pe ba embouteillage ezala lisusu te na banzela mususu et libérer ba chemin mususu ba avenue mususu pour que ba embouteillage ezala te et permettre pe bato pe bakoki koya zando ayezando na motukane a parquer yango atie mais bino place nyonso bokomon espace eza vide eza sika wapi Congolais créaka même dans nos quartiers eza nango ka te que na grand marché même dans nos quartiers tika monter non ba wenze botamaka lokola mayebo donc communique espace o baye batie dini sikoyo. Est-ce que place non se stengeli kaka babandaka koteka mais la police ezalaka ba chef du quartier bazali bourgmestre azali mais makambo nyonso wana batala kango te. Je ne sais pas moi soki mosala na bango ezali nini mosala gouverneur ezali nini gouvernement provincial ezali nini. Il fallait que chef de l'état ya au lobby nango to mona babandi ko buka betalage wana parce que le chef de l'état s'est fâché soki chef de l'état pas silika kité batona balinga ba continuer koteka nde baya kobuka na avenue du Marais babuka betalage wana ba marché pirate nyonso bato basalaki babanda kobuka yango o bato ba créaki. Alors il fallait chef de l'état donc ce qui chef de l'état a quitté et l'autre linga qui salemate. Je ne sais pas pourquoi bozo déshonorer pardon chef de l'état boy. Le chef de l'état ne peut pas tout faire. Alors yango ba gouverneur bazali gouvernement provincial ezali ba bourgmestre bazali ba chef des quartiers bazali ba chef de rue bazali parce que bango pe il faut basunga chef de l'état ko sala nyo sauter yango moni azana posa bato pembeni na ye ba ministre premier ministre nyo so wana po ba aider ye bozo pesa opposant ya chef de l'état nini ya koloba contre chef de l'état par rapport à misala o ezo sala mamala moté
je ne sais pas musala ya musala ya gouvernement provincial ezali nini, musala ya ba ministre ezali nini, musala ya gouverneur ezali nini. Donc il fallait chef de l'état silka pour lobby to mona baya na ba tracteur baya na nyonso baya ko longola bosoto baya ko sala boye baya ko comment ko longola salité baya ko panda ba marché pirate. Donc ce qui chef de l'état silka quitté balinga ki baya. Donc bino bo bande ko mona ngote. Et puis bato ba mesani na bango na gestionnaire azando amona ka ba marché pirate wana te. Ba mesani na bango nga moko témoin tozo kende na kata motuka mama moko ata commerçante atekaka na commerce. Alobi un jour chef de l'état ya ki biso na commerce wana bapekisi biso toteka bango batekaka pe ka libanda bapekisi biso toteka tozeli ntango tokomi 13h boye toyebisi atangi kombo ya policière moko wana abi toyebisi tobi mama tika biso toteka bona boye atiki pe biso toteki atiki biso tofonga. D'ailleurs même nga nde naza boye na kokota na nga ta na kati ya zando te nga na obanda oteka na kati ya zando te nga na oteka ka libanda. D'ailleurs même balandaka biso heure moso bapolisier baye balandi biso tokimi tomemi bilo na biso tokangi après soki bakei tozongeli. Donc moto osala mosala yo bando landela esika moto akoki koteka te aza te mais bofutamaka na mbongo nini na mbongo ya leta mbongo contribuable nini mbongo ya congolais bozo futama na mbongo na biso mais bozo koka kosala mosala lolenge elongo bani te. Siko bato wana ba mesani na bango police mesana kana moto te fa sala mosala lolenge sengeli ce qui s'agit à s'imposer siko ako s'imposer ezate lokwa mesani na bato donc ba mesana na bango na bato wana bochaka po ba yebi nini bayaka kosenga bango mbongo ndenge balobaka la main qui donne c'est la main qui domine. Yo yaka kobeta mon commerçant moko matolo nini est-ce que jour bakoyebi so benga na commerçant no kokoko yebi c'était zono biloko no bomba soki balongwe bakonzi balongwe okozongisa pona nini akabela kombongo et ça n'a sens que vous êtes payé. Comment est-ce que vous banda kobeta lisusu ba matolo pour que bato ba mesana bino bongo baso banga bino lisusu te na bamboka mususu yo ko poussa na pembe la policier te la bamboka mususu baso banga policier mais biso ba banga kate ba mesana na bango pourquoi pas changer. Ba policier moko basali pendant un temps na comment na commune oyo basali pendant un temps na marché oyo bolongoli bango bozu ya marché mosusu ya commune mosusu bozu boye na bango wana pendant bozo changer ka bango pour que makambo pe ebongwana bato ba mesani na bango. Ce que je me dis il faut s'imposer. Est-ce que ba marché pirate wana c'est parce que ezaki chef de l'état silika ki mokolo na samedi nde yango wana tomoni mokolo semaine oyo tomoni ndenge baluki ba buki ba marché pirate wana. Est-ce que après un mois après 2 semaines et kozonga te nous comment nous irons vérifier poto mona soke kozonga te parce que toyebi comment mboka na biso etambolaka pendant un temps babite mikolo chef de l'état sana kanda mikolo makambo basolo belango mingi na ba réseaux sociaux basolo belango na ba TV basolo belango na ba radio to sa nini to pemisa après un temps komona bango bakozonga. C'est parce que vous ne vous imposez pas l'autorité musala na bango nini. Et ça quand na domaine on a te bon so toke na domaine à transport. Moto ko vérifier ba montant ya transport oyo ba futaka ezalaka te. Lelo boya bo futi transport 2500. Distance moko elobi boye bo futango 3000. Bato wana basalaka te bakoma ko coopérer bango moko. Na ba chauffeur akoya chauffeur apesi mbongo landela nete atiki chauffeur atia lolenga lingi. En tout cas, c'est vraiment regrettable pour notre pays. En tout cas, il faut vraiment que doubler vigilance. Parce que oyo bato bazo sala oyo lo lenge mboke zo la conduite lo lenge ville Kinshasa zo zalela ezo zala malamu te concernant l'insalubrité concernant nyonso to ti koloba na kat nesiko oyo. Il fallait toze la chef de l'état silika pour lobito mona ba yena betalès ba banti ko buka. En tout cas, nzamba sunga biso po eza pasi parce que bino moto bozo mema na domaine songolo bozo la kisate que chef de l'état aso sala musala parce que bino moko de votre côté bozo sala musala na bino o esengeli bo sala te. Vous êtes absent. Et si que esengeli bo sala bozate et si que esengeli bo sala te nde bozali. Ce qui pona makambo eza ezangi tina eza na sens te to komona comment boko bimisa makasi na bino nyonso. Mais si ka makambo o il faut ordre ezala bozali te. Il faut s'imposer. Ce qui s'agit, il faut que bato banda ko futa ba monde. Moni moto aboaki eloko na caniveau aboaki boina ni comment salité. Ba commerçant ba boaki mona na ba caniveau bazo boaka. Parce que dans ba caniveau na tango mbule koya ba ma ekoleka ndenge nini parce que caniveau za kotonda eza salité.
au lieu de s'imposer, bozo s'imposer te. Si s'agit de foot sabato monde, Congolais bangaka monde da fimbu. Bo bantu ko foot sa ebi question na bwa ki boso ba kanginga, so ba moninga ba kanganga. Ako bwa kate. Mais ce qui est kaka na ndenge bozo kende nango, en tout cas, et ko sala kaka boye. Donc yo ke sous qui après une année, to na fin de l'année ton chef de l'état ko que sous ko visiter Zandongo, to ko to ko visiter sika mosusu, to ko yo kaka même doléance, to ko yo kaka comment le chef de l'état a ko silika, comment est-ce qu'a ko regretter. En tout cas ba kontambo ka bozo conscience bo sala mosala olenge sengeli et sengeli. Bozo futama na l'état na mbongo congolais. Alors, Bossala, Moussala, Congolais, pas sepela. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Parce que Bela Bato, même Zandouana, donc, Bakokoto, comment on est Bela Bako continuer côté Kaka na balabale, Bakobo et Kokota na Kata Zando. Espérons aussi Zandongo, Zalaki et Tongama qui bien porte au Yoka, selon ba Nungu, ba Rimer, et si comme Soussou, ba place à évacuer ma ezate, je ne sais pas moi, comment est-ce que Bato Basala, Moussala na Bango. Bandeko balanzi to komi vraiment na suka émission na biso ya mokolo na lelo na tonti bino botonti mingi ndenge bozo landa biso ndenge bozo soutenir biso tozo senga bino kaka bo s'abonner massivement na Pro Info Lingala toza na posa ya soutien na bino tokutani mbala sima avec le même plaisir. Au revoir.